bandeko nayebi te liboko ekomi lokwa nzete ya kokauka liboko ekomi kopanzana yango moko liboko ekomi kofongwama yango moko liboko ekomi nayebi te so na benga oni bandeko nanga naoki somo na video o na moni so moni ndeko mobali ndenge alali nde azolela non boyoka motema pasi bandeko esa bino motema pasi le anga na moni video wana na koki otala ngo deux fois te na koki kotala video o deux fois te po façon liboko ya mutu ekomi bandeko na oyeba te ndeko mobali azo souffrir ndeko mobali azolela lokola mwana mukie bandeko o basungaka batu bozelaka te l'air muta komi na pasi moko akomoke na liwa après boya na ba cotisation ebele pour boya kosunga l'air eza kaka mutu o solar na réseaux sociaux ye wana nde muta ko triquer yo eza na makambo ebele mitema mabe ekomi ebele liboso to anda komona réseaux sociaux ezalaki place moko donc bato baosalaka ata mosusu tosala mwa base moko boye po totanga bakombola biso etangama mikolo wana totalama me lelo tokomomona réseaux sociaux ekoti mpenza kindoki ekoti kimotema mabe makasi bato baobomana bato baosala na bamabe donc makambo ya mabe eza ebele na réseaux sociaux bango nde bajeune garçon bazalaka na bazala mpe mwa makambo ebele ntango mosusu omona kuna bawelelaki mwasi muninga kuna ki obwakele maladi azwaki mwasi ya muninga asepeli te abwakele maladi ntango mosusu mpo monika muninga mpe alati ntango mosusu bien muninga abwakami ye kuna ki obwakele maladi muninga asombi mwa voiture ye kuna asepeli te ye azwi voiture ana ndenge ni seki azwi mwasi ya poto mikolo azosalele obwakele muninga maladi mokili o mpenza ekomi mpenza mabe makasi bandeko na nga ifo kaka kosambela po sans prière en tout cas bandeko eza pasi pe mawa mo information na yeki ko pesa pona ndeko mobali o kaka yango wana batu o bosungaka yango yo ndeko azo souffrir na pasi ndeko azo lela pasi liboko epolie liboko misunezo kwe yango moko liboko ekomi lokwa nzeta ko kauka na oyeba te esalinga somo video wana ko bandela ngo deux fois te bosunga ndeko oyo ekoma te ke o akufi ale to koma ochaba rip na YouTube te yango yo muninga le ka olela azala bon moy bosunga e bozela te ke pasi moko yele ya makasi après bo bando cotiser mbongo pona yeba ndeko nanga na ochela bino mwa video ngo mukie botala vraiment na kokaki otala ngo te pesinga pasi pe mawa aza chroniqueur asala musala na ya panzaka sango to mona kaye asala vraiment mo ba émission ebele mais mikolo nazo mona e vraiment sous azo tourner tete on sous suite ya maladie o aza nango donc yango wana bandeko nanga mwa information oyo na yeki ko pesa bino lelo Zambe na boya olatike mo bandina bo santu ozinga bina bajelo bakoyemela kayotongo pe mbote bandi MDGDTV mafuta ya sika nzambe apambola bino siki zwami bino ezanga yo bino mère d'Arcas la grande dame car nde to mesana ko ya ko pesa toli ko pesa bino basango lelo toye na lisolo ya mawa sango ya mawa ya pasi amwikoli par rapport à mambo koleka na sena moyi na mokili boyebi mboka na biso ezala bolali bolamuki bokuti likambo sika bolali bolamuki bokuti problème songolo pakala ndeko na biso na kombo ya Rodrigue Makanzu je crois son abosanité azali chroniqueur azape artiste et comédien on dira ça la théâtre mais moi personnellement na yebaki ye kaka tango ba publiaka ye ba mutakalizaka ye bato bele ba monaka vidéo wana ngape na monaka yango plus ou moins 2 ans passés bon cause ba une année 1 an et demi comme ça mais plus ou moins 2 ans passés je crois ezaki ba année passée je crois ezaki année passée na ba début je sais pas période de matanga mama chako ouais son abosanité ndeko na biso ya mobali oyo ba publiaka ye vewe boyeka lelo oyo monde ya Android vitesse Android ndenge bato pe bakomi na ba vitesse tozomona mibali kokoma basi kokoma mibali phénomène homosexualité phénomène lesbianisme likolo ya nazala na apparaître naza na vie bien na tambola na mutuka bien naza na appartement ya bien en fait bato babosani ba principe
oyo nzambe etablisa mpona mutu aleka na kozwa lipa alobi esengeli olia na siere ya front na yo siere ya front yango bandeko ekomi bato bazokende na contre nature makambo nzambe apekisa makambo ebendaka kanda nzambe makambo ematisaka nzambe mafuta nde bato bazokende kosala mpo azwa lipa ezosala mawa mpe pasi bandeko lisolo nayeli biso lelo ezali avant toloba yango kande nayebisi bino ndeko na biso bapubliaka ye au fait bapubliaka ye c'était quoi ndeko na biso bazoko bolimbisa expression mais c'est ça le terme oyo toutilisaka mingi bazolala ye pa moninga mobali oui ezalaki montage te. C'était une vidéo oyo bato ebele une mititi bamonaki moi personnellement qui vous parle et j'ai vu la vidéo parce que nga boyebi nga bien nayaka jamais roloba likambo so na preuve te nabetaka jamais masolo parce que monde ya réseaux sociaux yana buzoba makasi oyo kozwa information to oyoki lisolo yana ngobongo te oyo obeti boye après 2 jours après oyo te version mosusu ebimi ya original ezaki bongo te ezaki boye donc j'aime pas me précipiter na loba likambo moko nayebi ke eza ndenge wana te bandeko. Notre frère ici bapubliaka ye banolale pa moninga mobali asetale lokola soso ya wilki bakotumba nayebi te lokola soso balobaka bababula na Kisasa et le monsieur en question abombaki elongi mais ye bazwaki mobimba donc c'est en fait un piège quoi. Et le message en question azwi soki Willa Johnson amassé lingenda tanga silisi ale abaki ngondo tozomona ndenge ndeko azolela ka neba mama balelaka eza vidéo etambolaki bato nyonso tomonaki yango. Pourquoi nazo rappeler makambo na boye bale pourquoi na rappeler l'histoire oyo eza poto identifier ndeko premièrement et puis eza pona na pesa conseil tant ba publier vidéo wana voice moko peso etambolaki ya yendeko na voix na yema makambo nyonso montage te le frère alobi mais eza vie privée na ngai bokosala ndenge wana te est-ce que boyebi ke nakoko miboma effectivement kande na yebisa bino bolumbu to mpe motakala ya moto ezalaka personnalité na ye kopublie yango eza koexpose ou encore kohumilie kosalir motu ebele mpe bamibomaka ndenge wana donc ndeko asepelaki te na acte motu nyonso bien sûr osepela te mais malgré cela frère alataki abotaki courage ya mobali kande tolobaka aye kosala émission aye kodementir kande bazala onde bandoki bolimbisanga parce que eza na makambo kowangana na makambo awanganaka te likambo modèle wana koya kowangana yango nayebi te soki tokobengo nani oza mpenza ndoki aya mpenza na courage nyonso courageusement aye kodementir yango kolobaki ye aza vrai noko ye alinga basi alinga mibali te bandeko na ngai satana amabe oyebi bapede ebele bapede ebele bakanisa bato bayebi teke baa bapede tellement asala yango ya kobombama ao masque tout ça tromper vigilance satana amoninga motu te yo oyebaka te oyebi nini esopaka yo baindisi ezalaka yo komona yango te yo mo mokolo nzoto okonstate yango te yana ndeko na biso moko apeka chroniqueur na otanga kombone te ape artiste comédien na otanga kombone te un bel homme mbinga mobali molai parce que mingi bato bazala kaka ya balolenge wana bien que bapeda mikuse pe bakoma na otanga kombone te. Moi j'ai connu ses frères na émission moko kaka na ba YouTube wana asalaka émission moko sur émission moko Vincent Chiliz asalaka boye ya ba problème ke non ndeko mutu songola azongisi bo asali boye na bosani titre nango po ezalaka bwana problème na foyer abota na beau-frère na ye na tala ndeko wana na émission wana na obeta lisolo oyo ndeko na biso wana ayaka ko jouer te
Ouais, parce que ezalaka ba histoire et bazwi ba acteur ba jouer yango. Moi c'est là que j'ai découvert ses frères, un bel homme. Bizarrement, quelque temps après, je sais pas, décalage il y a moi 3-4 ans. Oh, néanmoins on est na réseaux sociaux, mais je me suis posé la question, ça et toi été. Na bengi un frère que na yebi bien aza artiste ou comédien, mais moi bala comme PD aibisinga kala. Ngabi mais boy pourquoi? Mais bizarrement azayi pe na moi likango na poto azayi na chéri na poto. Et quand ba trompaka wana omonaka que non osa sembla mais babilembo omoni so mobali okomi homosexuel surtout soki yo nde bazwaka lokola mwasi baniataka lokola mwasi ato bombi yango vanda na yo satana otrahir yo oko comprendre te yo mo réaliser te okoyeba pe te oyo bason wana ya bavoix wana bando bima nde tomona ya bamisusu wana baza ebele bamura banani bason ya bavoix wana bando bima sans toutefois force yango misusu oyo bazala na bango d'accord ya kokoma yango wana baoka aoluka misala kuta koma mwasi mais oyo ezala penza ke aosango ya kobomba malingi bato bayeba te vana na yo tokoyeba trahir yo non seulement bason yo mo réaliser te okoma na mwa babipale omoni basi baza bata bipale yo po okoma na bipale mais ozoyeba te ke osa bipale sikoyo tokoyeba na bakoloba na baetaleli na baformat evandeli tokoyeba tokoyeba bref ata owangani yango c'était un peu ça ndeko na biso bandeko bobika mokino nde esi etondi nango motema mabe motema mabe keto likambo na keto nde makambo yango tokobeta babenda bamatoi tokobeta bambela tokosolola tokoloba tokoexplike bato ke na vie malembe babwakeli ndeko maladi nayebi te tobenga yango mbasu tobenga yango maladi nini botala filme ya Ilk oyo ya dessin animé Ilk oyo vert wana nayebi te na baimage bandeko na ngai nayebi te so bomoni loboko ya mwana mobali boyoka mawa en plus ya mawa na ya pasi eza loboko ya droite mama loboko ezopasuka on dirait mire babuki tala loboko evimbi loboko epasuki ekomi on dirait mire on dirait babrique mais loboko ya moto montage te réalité moi mbala olela vraiment nzamba okela garçon o mawa tozoyeba te conséquence ya banzelo bakolanda tozoyeba te mitema mabeka ya bato babwakeli ye basaleli ye parce que monde ya YouTube yana makambo ebele pour votre information bato boyebi te bachroniqueur ebele basimbi kisi parce que kolia mbongo ya YouTube eza jete ya biso towana na mili yango kolia mbongo ya YouTube eza jete surtout biso bato basanvi kolia mbongo ya YouTube eza jete bavio biso tosalaka en tout cas ozela salaire obeta mitano mais tozo espérer car so esengo nzambe personnellement na ngina YouTube pour na yo zombongo te c'était pour passer mon message mais cela n'empêche so pe le nzamba sali que audience komi pe ya makasi et que moi ba $100 on peut comme mona nzamba zuika lokumu kolia mbongo YouTube ya pasi sikoyo pose visibilité ebele bakomo sukola bakomi kosukulisa nzoto ebele bakomo kanga nzoto ebele tomona bango bomona ba YouTuber ebele bazana ba bagi na misapi ngai yana moko na yebi ye penza banda za na bagi mo boye ya mwindu ya topaza lata ngo je crois na musapi ya katikati ou bien ya avant dernier avant auriculaire na annilaire alata ngo na annilaire do eza avant musapi ya suka voilà bagi wana eumelinga depuis na yeba bientôt ata ba 8 ans to ke ba 8 ans déjà je sais pas ba 7 ans to ba 8 ans zaka na bagi wana
Il y a des réalités. Bango moko toyo karabama solo ba témoignage. Oka tete ko simba bagete. Tete ko simba micro te. Il faut yenda simbelo micro. Ezala ba code. Bon mususu ya nango nenga osela musana ye. Même mingi ezala ba code. Vous comprenez? Ba kodai ke non de ezabo sozo prester to so sa émission muta simba micro te. Oui. Yo nenga ozabo donc bref ebele ba komi ba PD. Ka pona ba YouTube bozo mona. Pona zala ba vie ebele, pona zala na ba abonné ebele, po balanda nga, pona zwa mo ba relation ebele basimbeli yango kisi. Ebele basukoli bango, ebele bakangi nzoto, ebele bazwi bapesi bango babiloko, ebele basakrifie pe batu, oui basopi makila ka pona YouTube. Je vous dis des choses vraies. Je suis dans les milliers. Naza na milliers wana nayebi surtout mingi Afrique, mingi Afrique ya poto bon. Partout qui s'ezali, même ya poto pe de récemment to yoka ba misu ba swana ki awa. En fait, na ko swana na bango vous sentez que bayebani ba secret quoi. Bayebani ba secret même ya poto ba mpe osimba. Et yango bomo na mutu mususu ayaki na ye ko beta ba histoire vraie ko pesa ba conseil. Mais du coup, un matin bola muka komi mutu arando. Un matin bola muka komo ofinga bato. Un matin bola muka komi ya olobelaka bato mo oyo et tout soit par exemple bata théâtre pourquoi parce que ayebi bangonde peut-être oyo mais tia osala ngo ezana batina aroya ko salir aroya ko n'importe quoi aroya ko zongisa boyo ko sala boke pourquoi parce que ba luka ba vie donc ya monde moko ya na ba réalité ebele yango skoto zotuna ndeko na biso eza mauvais sort. Ndeko na biso ezali ba retour ya babiloko o bazokende kosimba kokota motema mabeka ya bato yango basali eboye en fait toyebi te mais nzamba okele ma en plus loboko à droite loboko na modèle na moneli yango que le Seigneur fasse grâce nzamba okama vraiment poso ekoma bakata yango nayebi te po modèle loboko wana ekomi yesu nzambe nkolo papa nzamba okele ma bande na ngai na vie malembe kande na yebisaka bino tala yana bato balala banzala mais lelo bakomo opesa bato bilo ya kolia bakomo okabela bato bilo ya kolia yana bato balala libanda lelo basomba bandako na lisungi ya nkolo eza te ko asimbikisi te yana bato babotami na pasi bakoli na pasi akomo kota penza kende na ba asisa zela asisa penza deuxième âge comme beza ba cinquantaine alala mokomso ala muka bombe bou nzamba visiter. Moi je connais ce genre de personnes poka kotanga bakomba bato ezala penza malamu penza trop te nga na yebi passer moko apesa témoignage na ye abotami na pasi akoli na pasi na baje ba 50 ans na ndambo nzamba pambola etala bosanga na kopambola boyoka kopambola na sango oyebi bakopambola oyo bakozwa oyo bakobonga oyo ezalaka donc ozala inapercité ato beti lisolo te oza inapercité ya bajar wana Dieu fait ce genre de choses ezaka likambo ozala patient ya kozala fidèle na nzambe et puis ya mawana apasi eza bakisi yango bazokende simba babisika yango bakokende kota eloko malongi ezala nango mpe te moto akomi pede kaka po azwa visibilité akóma na succès azwa renommé azwa notoriété azwaka mwa ba 10 francs mwa ba 20 francs aza na appartement tambola na mutuka bien eloko eza nango te eloko eza te bomona kosomba ndako te bomona kosomba ndako te bomona ete soki na bandenge nini nga nzambe mais pourquoi à quoi bon bible ezoloba que servira-t-il un homme de tout gagner de perdre son âme sikoyo ya mawana ya pasi eza babiloko wana nyonso sort nango suka nango eza nango ka malheur mutu moko ta simba kisi oyo ebandela ye malamu tina ndenge suki bien aza te babiloko wana baconséquence nango mingi ezalaka baforme bajar oyo tomona ndeko na biso boye oyoka mpe pa moto akufi en tout cas on ne souhaite pas personnellement na osouhaite te ndeko na biso oyo akufa nzambe akele mawa ete ya nde bamisusu mais bayokaka mpe te mingi ezala nango basort nango ezala nango kaka bajar boye oyokaka ta moto abeli
ta moto akufi, ta moto azongisi boye, ta moto asali boye, bafe nango ezalaka babiente oka moto abeli akondi akomi ondire eloko nini, moto abeli abebi bomona nde ndeko na biso Guimard akomaka mingi basort nango ezala baforme wana nalobi te ke ndeko na biso Guimard asimbaka kisi parce que les gens interprètent mal les choses, mais mingi oka basuka abongo mingi basuka nde frère na biso akomi boye oka après pra akufi sikoyo ya mawana apasi ezalaka ntango mpo okufi wana okeli felo, oui okeli felo sikoyo mosala nango nini bakisi yango kende kosimba litomba nango nini, kisi yango kende kosimba litomba nango nini, litomba nango nini, litomba nango nini, eza mawa mingi, eza pasi na oza molai te me na oloba no eloko mwa moto yo retenir simba ngai bible ezoloba méchanceté ekobikisa motu te na ntango ya pasi, ekobikisa motu te na ntango ya pasi, justice edelivra motu na ntango ya pasi. Qu'est-ce que cela veut dire? Nani o bible ezobenga méchant? Un méchant c'est qui? Méchant a moto obanga nzambe te na définition ya bible. Voilà, biso na mokilo tobika méchant effectivement, bato mitema mabe tobenga bango ba méchant. Mais bible ezobenga méchant, moto obanga nzambe te, c'est celui qu'on appelle un méchant. Na bible, moto a craignant nzambe te, on l'appelle méchant. Devant l'Éternel, il est méchant. Une personne qui ne craint pas Dieu, on l'appelle méchant. Injuste c'est qui? Juste ya moto obanga nzambe. Juste ya moto a pratiquer justice. Moto oyo asali par des choses malamu na mabe et puis azui par ya malamu ya kosa malamu ye babenge juste. C'est ça le juste, c'est ça être juste. Voilà, bible ezoloba justice edelivra moto, méchanceté eko délivrer moto te. Yango moni proverbe ezoloba malédiction sans cause et sans effet. Soki mauvais sort eke yo obanga nzambe ezwa yo te, mais so ozobanga nzambe te ezwa yo. Yango moni bato mosusu baboyela bango bambasi wana eza te ke azwaki mwasi ya moto ayibaki eloko ya moto asala moto moko mabe, le fait kaka aotambola bien te baluki basale mabe baatteindre bazwi ye. Pourquoi? Parce que baporte eza mabe wana azosala ezoconstitue babrèche, donc moyen nzambe aprotéger eza te. Pourquoi? Parce qu'il est méchant. Bayoki eloka likunia po wa bien wana mobala bien wana via bien bake bakotelo ndako ya nganga oyoka pe ezwi yo. Pourquoi? C'est simplement parce que yo nzambe aza ya kovanda te. Otanga ata mosuka komba nzambe kana monoko likolo obangaki te. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est ça en fait. Yango nalinga pena aloba likambo po bato ba retenir ngai. Ndeko nanga mobali, ndeko nanga mwasi banga nzambe. So na ndimela Yesu na vie na yo te, ndimela lokola mokonzi pe mobikisi. Etambola na kobanga ye. Parce que kokende église eza suffisante. Koloba kete nga na ndimela Yesu na yamba Yesu eza suffisante. Yesu aoloba, ce n'est pas tous qui me diront Seigneur, Seigneur, entreront tous dans mon royaume, mais ce sont seulement ceux qui font la volonté de mon Père. De faire la volonté de Dieu, c'est faire le bien. Faire ce que Dieu approuve. Bannir le mal. Vous comprenez? Ce sont ces gens-là, nde baromona nzambe. Mais si on a la volonté en nzambe te, au moins en nzambe te. Avant même au moins en nzambe te, quand on a mukila, banzela no eza moi passi. Barochelo ba cloque en jambe, balukelo ba problème, barobokelo ba maladie, barozong sabe ba sala boye et oza victime nango. Tabota kande ko na biso. Et cause la pe tout comme banzela ba kokotaka. Tout comme et cause la pe motema mabeka ya bato. Mais pourquoi il est victime? C'est simplement parce que obanga nzambe ezate. Obanga nzambe ezate. Yo basali o mobali, o mikomisi mwasi. Nzambe obatelo ndeni. Contre ba mabe oyo bato ba koluka kosala. Topé contre ba mankambo mabe oyo yo moko ozosala. Tu seras protégé comment? Ezalara automatique. En fait, ezalara ba principe on nzambe établi ça. Vous comprenez? Eza ba principe. Donc ezara automatique. Ozosala boye litomba lango eza eloko songolo pakala. Bible ezoloba vous me servirez, moi je vous bénirai. Vous me servirez, j'enlèverai la maladie. Vous me servirez. Ok, les services de Dieu eza
na makambo ebele ezaka te nazotelema nazoteya ube nde naosala boye bongola motema non service ya nzambe ya na makambo ebele. Vous comprenez? Ya makambo ebele moto aosunga babola oservir nzambe. Sikoyo dans tout ce que tu fais là, tia crainte ya nzambe, bakisa crainte ya nzambe mpo ozala épargner. Nalinga verset oyo je crois na psaume 33 passage oyo je crois na psaume 33 bakote ya so banio ata na 8e verset ozokita côté mo Bible ezoloba l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tala nuance balobi autour de ceux qui le craignent, balobi te que autour de tout le monde ou de ceux qui ne craignent pas, balobi autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Lorsque tu crains Dieu, l'ange de l'Éternel sera tout autour de toi. Tant que danger zoya libosono, l'ange de l'Éternel va t'arracher. Ako épargner yo yango mona mutu mususu accident batu bakufi ya biki. Accident batu bazui ba problème bukani ye aisa abimi sain sauf. Mususu oka babokela ki maladie est raté. Ndeko mwasi mo récemment na to kolanda témoignage na ye, master na ye na Londres awa. Alingisi na mobali. Nzona mobali wana mobali na ye moko mastango. Donc ezaki po ba nuire via fille wana. Jusqu'au point ba iba kaleson na ye ba kotela ndako nganga. Abela mais akufa te. C'est ça la crainte de Dieu. Ba osalo mabe ba olongo te. Oko bako peut-être ko parvenir ta mususu. Mabango ezui yo mais nzamba osala en sorte que ebomote. C'est ça. Mais soko banga nzambe zete ndeko nanga oza exposé nde tina na yo c'est l'émission opona alerter na avertir na pesa conseil nde to mesana ko pesa tolita la moni vio mokilo zo mona tout est vanité. Eleka mama malembe papa malembe malembe na muto omata na business class na muto azomata na classe normale bino nyonso bomataka avion moko bokoma peka na destination moko to pe na destiné moko so avion eziki to epeli bino tout bokokufa muto business aoza épargner te poza na business. OK, na muto olia matembele na muto olia bangombe bino nyonso bozo vivre pe santé e bokokola bano ba olia matembele na bano ba olia bangombe bango nyonso bakokola tolia peta yebisa biso ngoti bango nyonso bakokola bango nyonso bazolia baotonga nzoto. Ata wana vitamine eza penza te koto eza problème te mais l'essentiel biso tout ozali muto akufi azali na mbongo na pauvre bakunda bino nyonso na kati ya cimetière do bino tout boke na sa mabele na cercueil ya cher te. En fait toute vie est vie kozala no complexité lokola oza nango te ou encore lokola ya leki eza bongo esalema ndenge wana na mokili oyo esengeli bato ya classe likolo bazala classe moyenne bazala classe C bazala eza ndenge wana. Ce n'est pas un péché koza mobola ya nango lisumu te koza nango ebele te ya nango lisumu te ya nango lisumu te. Combien bana ba millions mais baolala te combien bakufi bazali na bozwi ekoki kosombela bango liwa te vite. Combien bazangi esengo bazangi kimia me bana mbongo. On n'est pas contre la richesse mais sonza ma sepela peso ango gloire à Dieu. Mais soko za nango te pourquoi okomi lukela ba problème oluka kobonga kozwa à tout prix car parce que il faut zo mbongo. Attendez. Et tant aux mbongo et après c'est ça. Vraiment que le Seigneur nous aide. Mes frères et sœurs, tobanga nzambe. Tondimela Yesu. Et puis totambola ba principe na ye. Muto apambola ezalaka nzambe pour finir. Bible zoloba na Psaume 75 que l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais de l'Éternel. C'est lui qui élève l'un et qui rabaisse l'autre. Vous comprenez? Si tu as des ambitions, nzamba pimela mutu te pour ton information. Tant ba motivation na ba intérêt ezali ya nzambe ou encore ba motivation na yo eza ya mabete ba pensée na yo ou encore eloko ozoluka ozwa wana ba makanisi moko ya malamu mpona ntina nango nzambe akopesa yo. So ozosenga nzambe richesse, Seigneur bénis-moi, je vais avoir l'argent pour il faut raison ezala pona sala songolo pakala soki nzamba moni internet na kati aopesa
mais soki eza nango kaka mpona oapparaître to mpo mokili eyeba yo ke yo nde kuna nde nzambe akotaka te aopesa yango te parce que nzambe alinga perte te nzambe alinga gâchis te donc toi tu vas avoir l'argent po bato babetelo maboko quoi eza te mpo sunga bato to mpo soki non eza mpo yo ozala bamono danse c'est ça wana nde nzambe akopesa te en tout cas okesimba kisi lokolo ya moto ya motema moto ya motema soso okesimba kisi so bamotivation ezali pire nzambe akopambola ba osala grâce c'est ça bandeko tokomi na biso oshite que le Seigneur vous bénisse na circonseil ezwi esika na vie ya moto moko nzambe apambola bino e asala bino grâce batolio toopesa ezo esika na bavie na bino. Vraiment, j'ai pris tu au son de ma voix, tu as des problèmes, que mon Dieu te donne la solution. Voilà maman ezo tungiso moto et comme ko memo makanisi ya ko keno sala maman malamu te. Je prie au nom de Jésus. Mon santo songo se ressaisir. Nanzela conseil o. Et puis obi kitsali boso na nzambe. Répands-toi mon frère, répands-toi ma sœur. Nzamba na bomoy. Yesu akufa ne kulusu, a capable la nyonso. A capable osala nyonso. Nzamba monao a visiter a pambola a peso motema nozo luka. So ba motivation eza bien. Je prie au nom de Jésus le fungwamelo. Enfin nzamba ko kisa posa motema na yo. So ba motivation eza mabe. Je prie que tu te répandes. O comprendre posa nzambe pour ta vie. Pe oyeba ko se positionner. Et nzamba o pambola yo pe. C'était la grande dame Nathalie Katina Bunzambe. Oui, tozana poto pesa toli mais dans le Seigneur. Parce que vie amuto dépendre na Nzambe. Et Seigneur mutatambo na robanga Nzambe. Na lingi bino mingi bandeko na ngai. De bonnes choses. Abonnez-vous massivement. Faites large diffusion. Partagez nos vidéos, nos liens et biki samuto mo Nzamba opambola yo. Et bo liker, bo commenter, bo so ba suggestion, commentaires ou encore conseils, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous revois à la prochaine occasion. Soyez bénis, merci. Zambe na buya, olatike mo.